des bandes à London TV avec des Bruno original. Parce que Makamuyo, il y a des musiciens banda musique qui n'attend pas papa Wemba, qui va Kofi Olomide, ba Werason, ba jeune abisu ba bani musique qui va faire gola, ba héritier wata, ba faire ba nani ou ba Fali Poupa. Génération Lelo, ba Robin Mundibu. Génération Lelo toujours comprendre dans côté musique n'est pas kendele. Ba misi ningi bazoya subali na potu kambala moko musi azaza bimo boyebi rishi agola aza musicien ya faire gola awumeli pe na G7 awumeli pe na menga no mama na yebilaka ye pa ya yuma vraiment asopani makasi Yannick merci Yannick lemba ngana ye bo partager ça la bo partager moni pour protéger la fait ça la so ça partage ça la bien so ça partage bozo aimer bo taba ke romona ke Facebook alinga apanza live on partout bo yebi ki ngala de mbanza na ko sala ba analyse mo tekini mais na courage mal na malité parce que so tali faire go azala problème côté ma visa ala pas problème mais to lingi boye penate parce que les autres senga fo azora ba visa sans problème parce que bo izo bebi sa crédibilité ya artiste. Les hommes ça peut créditer l'artiste, ils ont bien été. Il y a mon na vidéo, na saka ma live amuke, pour so tali bona na car, mais na to poster ka siko, na to poster siko na ko to kidiba, na poster ka siko, nga bitika na sa live oyo. Hôtel partager ça la ngabi, partager ça la rappel et le côté parce que na boye, nga mo na zana voiture na ça va partage, mais ceux qui bino pe bo ça nga partage ça la ngapi bien. Na lo bla na makambo ya ba golo oyo parce que ils ont ça la peine qui to côté pour na artiste fait gola ils ont ça la bien té omoni ngalo blanc bango naza mutu moko na soutenir ba artiste na soutenir artiste ni surtout atabo lobake de mbanza oza sukine nini bon eza ba nini na bino za ba opinion na bino mais pour nga na yebi oyo na salaka mais dani ngakole sa malité en tout cas nakambo ya ndeko na biso autokima na posé kala mingité. Bon, na qui dit bah dans une heure temps na moni ba poser na tira poser pe pour repasser ba une information bino la na page oyo. Resi agola autokima. Omoni resi azam tumoko azara gina ne pas ya et pas wera. En tout cas ça pas été c'est pas wera. Ça pas été c'est pas wera. Pour ngaza mutu pena donc na ba ola na makambo ya musique na bani on le loté. Ça été c'est pas wera mais et ça la lokola ba tchaka epela considération tina ndenge ba musicien parce que maison mère ils équipe moko ils équipe moi munene ou ils arrivent na carte tango ici à salaka Richard Gola sakate c'est pas wera bazwa kaye ba binisiye mais bazwa kaye pena lokola pena artiste bazo négliger nga unazo kolema pecho bazwaye mais ba chakaye pena sur côté nini wana mais toyeko mona alonga kuna pa wera abima pena te ayeko bimila bien pena et pas à faire gola. Oh boyibi ke risi ya gola ayeko zasu kombo ya faire gola mais ko kamwa ko yana mikili tout le temps ceux qui ba misi bazo na poto bazo kima bino boyebi problème ya visa parce que OK c'est G7 il fallait za la peine ezana na temps na ndenge bandeko bino bolanda biso ezala ba gaulois comme ça OK wana ezora visa sans problème ne baninga musu bazozwa neti ba bandeko na biso ba musu bazozwa ba héritier wata pardon ba héritier wata bazozwa visa badanyo ba fait bananyo ba Fali Poupa neti Kofi Olomide pe bazozwa pe ba visa awa OK simba yena ona ayina ba ona poto a to linginde faire gola pe azwa visa c'est la même chose ndenge pe wela azwa ki ba visa mais ba bloire boye ya kimaka oyena OK c'est pena ou meli batu ba yebi pour nga pena sima bien nga pena na yebaka ye pena na à partir maison mère mais tellement bona mona boye Richard Gola bunga nzoka akota epai ya faire gola na G7 ba fongoli yo pena monter mandeko pena na isi bola na po isi bola bino su Richard Gola bola na page oyo ba fongoli yo motema ba pesi yo pifo nisolo bino bola ba pifo ba pesi yo pena makambo okomi pe ko yemba ba vocal ezawa na pro tiki na nzembo uto sana na studio mais eza lokola na yebite suna lobela ondeni za ko loko bendeni poto boyaka chaque poto yaka
ozate ke ba musu bazaka ke okota okese batika mais chaque poto boyaka o voyage nous tout boyaka o Angola o boyaka. Mais comment expliquer au tika leader na yo kima? Soit pour ça au kima. Loba vérité pas leader en tout cas ve na la moni moyena c'est na kobenga mtobenga ah. Moyena continue na yo zate. Mais comment okoma na mantamo boye leader azo bundana na orchestre comme ça orchestre ekende liboso bazo ba visa ndenge ba musu ba Mike House bazana kin bazo kozwa te na ba ya elus bazo kozwa visa te parce que pour makambo na Congo koma suki ndenge sondeni mais yo sikoyo oye susu ko bebisa dossier ya mwana mai omoni mo boda kompesa ba artiste musu réseau oyo bazo na poto aye na ye bamuka beti musique azu pena ba mise musu na poto abeti beti bango na kompesa bango raison sikoyo est-ce que eloko osali obebisili baninga na o musala parce que baninga o bazana kin na limite que faire egola akoya na bandeko oyo o batikali wana ba mission na parce que eza pena pona oloba moninga boyeba ndenge ya mutute nga na bango na sepela na malera mutute suki na mutu azosala bola mpona ko sala business neti ba faire wana pona ko bimane ba bima boye ba mona pasi moni ba faire gola après ele ozo comme ça génération lelo pour nini bozo ba exemple oyo ba leader na bino bazalaka titamba bazaka pa ba wera son bozo ba exemple wana ne bazaka pa wera son mais azana orchestre mais toujours azapena makamuna ye azana orchestre azana makamuna ye so alingo sali kamu asengli leader avie moyena zonga Joshua Montero nazo bengo nazo zote Joshua Montero nazo bengo nazo zote bengo emobo ava suki wera zongi na orchestre na kini akolo pa leader ne avie ndina boy na kotika la nanu avant na kotika la nanu moi keleke mois be keleke semaine naza makamako sala pona nini bino ba jeune lelo bozo ko sala ba bloko wana te ko ba orchestre tela to mona ba orchestre kala neti ba wera ni bazalaka ba JB te bazalaka na ba faire gola na ba orchestre ba wera o mona pe ba ya Jackie ba faire gola na ni susu ba cappuccino o to mona na soute Serge mona na soute so kena wapi o mona tikale na ye na nini akitikana na poto mais aza toujours na orchestre azo bongisa dossier na mais bino sikoyo ba jeune lelo bo commencer ba jemoko ezo bebisa crédibilité à artiste pour lelo makama viser comme passer to linga te faire gola na problème à cause visa na kin parce que yo oye na orchestre bazo peso confiance wana pena ba peso confiance oh et puis que ça linga bien na boulot mais na linga fona kata boulot parce que na ça moi life oyo ba peso confiance au kena ba voyage union surtout au Kendaka après pe o adopter pe combo ya faire gola na suka appelle sur confiance. Parce que pour l'ingani justement pour qu'il est là pena pour le vérité pena au mini ba leader à lelo ba leader à lelo pena bazo souffrir pour la makambo ya ba musicien na bango les musiques en tout cas les musiques na sir ozawana les musiques pe o me pena et pas faire gola pe o kenara pe pa ya nani pe pa wera pe ozo su pas faire ko sala ndenge ndeko na yo ndeko no risi gola ndinga salite ko sala ngote mais pona nini bino ba ndeko na biso bozo petit na biso po bozo ba petit frère pa na âge pona nini bozo za ba complexer boye bolinga bolanda ba exemple oyo ba leader na bino tanga bazana orchestre pa ba wera son neti exemple tu ka faire gola tazaki na maison mère abako za la mona tika na poto mais ezati so tika na poto ke akimi no atika ni mais a traiter dossier na lobi azu moi si po aboxi dossier na moi si na yebi na copine na ye ba moko azu nationalité c'est la même chose na ba fali pupa oyo bomona ka wana na ba héritier bazaka ndewa ya omona ka bango ba héritier ba fali pupa ba faire gola bazana force wana na ba nani kuto nani na ndeko na biso fabricas na ba nani na ba mieux de son mais génération lelo ekomi pena comportement bokomi nango eza bien te bozo bebisa musala ya ba leader na bino il fallait bozo ba exemple ba leader na mito bazana orchestre ya maison mère bato na tangeli bino mais bino lelo pena bokomi ka soko yega na poto okimi kutu nazogela grand pa mawa pour grand pa pa ngulu pa wana ye na ngwana na nimite ba en tout cas ba nimite monso ba kozonga I don't think so
nazokela gramo pa o mawa pona nini bokomela ba comportement oyo ba jena lelo so boyeka na poto bokonkima tamba kozwa visa ba pesi bino visa ba muninga musu batika na kini ba posa ba ya siko bino boyeka na poto obetika ka comme les conseils nasi le faire beti déjà dans 4 concerts 5 concerts bana musique zongi bobeti Angel Arena et Simbi ba pesi pe ba vocal oyembi kitoko mwana maya rien na problème fala yana ba mission musu ba yete mais bino boye atinda bino to avant boye bobeti pe na concert na Belgique il fallait yana ba danseuse te na sila yana danseuse moko siko yo lelo okimi est-ce que en tout cas atako tu bomona affaire ngo o ferango azoka na maboko aningo pesa ba mise visa te eza ba 12 sala rande wana non wana eza la nganga na sala ngote na ko sala ngote parce que o batikali confiance na kozana na bango ok c'est beau voyager partout dans le monde à part eza ba mission batika na kini so ba pesa ka bango faire pesa ba pesa faire gola ba mission surtout na limite faire ningo kana bango porte ba na ba yata na Belgique siko na ndengi yo kimi est-ce que okimi lobby pe tant beaucoup na pena leader rango allez beaucoup mo ba après comment lo ba makamo to zalo ya ko sala émission ningo kimeli wana pesa biso raison yo kimeli wana ba futi yote mais comment ba mission mususu eza fali pour bazo kimate comment faire héritier bazo kimate pour ba héritier ba mission bazana bozaka ba to génération moko mais comment soko lingo kima sengela na yo à part bato bayaki oyoyo bandeko na biso patcho refi atikalaki na ye na nesusu fifisi wazongaka o héritier pe seulement wa misita ngakali boso pe bakima c'est la même chose pe na fabricas mais richi ya gola eza yotende mutuko kima eza yote il fallait ndo sengla parce que en tout cas beaucoup na ba commenter ba ke est-ce que sur la kimité yo mutuko pese mbongo pour nous ba biso ba congolais to za bato moko so bita lobibo ya gauche bina gauche bino boko lobi na droite richi ya gola eza yote mutuko kima parce que ozana visibilité na ndenge ya G7 ozana ba fan na G7 ninga faire gola afongolo maboko boy ozwi nzembo na yo bozanga studio otiki yango siko nzembo wana nyoso wana izaka kande wana yoka ke ozo pesa stress et pas leader siko bozo bebis la leader ba mama makambu quand comme asuso komi menoir po dikama visa oyo ezo koma pela très compliqué na bino ba leader pe na Congo kuna bolingo pesa la raté au mona boye ba oza photo ba tindi kuna atala kutakena na mise boye akimaka siko na mtazo bisa makambo bozo bisa fali faire gola makambo bozo bisa le makambo c'est pas bon eza kitoko te eza pena kitoko te soki pena oyoka en tout cas c'est mieux ou bien zonga boyokana ou bien ozongi boyokani comme ça moi na mai azana na krili so aposa kozwa visa azana problème kozwa visa te parce que nani ko kima kana ngo kimeli boye e ko bebisa makamona ya e ko bebisa makama faire parce que ba kozwa raison côté muso ba kozwa raison ke atala kutu amimaka mutu boye mise boye akimaka so ba o batika na kini mamaka ozi nazoka baona mawo na ba tususu ba gouverner gaulois ba tebele baza kuna bazolinga baya na mikili siko bino bozo na poto bozo kima oza musicien ozo kimi la nini donc nazo informer bino mwana moi donc akimi de temps ba betika concert wana ba moko akimi donc ebeke nga delo na oloba ba musicien na moni bozo mayela mais nazo kala nde gramo pa o mawa po gramo pa o pena to nendo za boy ba musu be okima na bango po ngalo ba vérité hein gramo pa o nazo kala mawa gramo pa o pena nazo kala mawa donc eza mawa mingi ma musicien congolais pe na congolais pe mais comment bino batumba poto nzambe na ngai siko kimi na poto soki pe moi ça kimi sio moi ça mo fala pe so visa tango za na kin ozo visa na ndenge ya G7 te ozo visa na ndenge na yo falo ozo visa na ndenge na yo hein na dofi de na kuta komilinga ya na dofi Dominguez pe soki pa yena misi ya poto na nimite ba kozonga tata mo beach area ngoyo faire gola kutu ye wana yaka mikili tout le temps ça ba voyage beta ba conseil tala misi ninga abeti musi azaza
Dominguez tata mobi to solo akati soki on yoko beta concert na poto ya no ka yomoko bolimbi sa en tout cas parce que oyo pena moni pona visa na Congo comme le ya diamant bon bamboka mususu visa na ngolo ko mapama mais entre na bino ba artiste bolingani pété mais na minute de bouye visa na Kim et komi lokola diamant tata mobichi yo peso ya ma mise na poto il faut za mayela pour soriter ba okima yo mais au moins c'est la même chose pour ngalo ba pembe donc les autres ba questionner sur tout o besoin na ba musicien o bien bosala ba système oyo ba leader bosala liboso na kotanga kombote na kalake soki oyo na poto faut simisa buku lupangwa soki buku lupangwa ezate donc okoyata faut bien bosala mo ba système wana ke oyo na poto o simisi buku lupango na bino so kimi biso to repère leader a récupérer lupango na teki yango po azwa pe makamuna parce que eza eloko mo ndenge zo sama na mise lelo pene ko ndenge wana ko buzoba donc ba leader bon nga changer stratégie parce que ngaza papa na bino mukolo ya jeune de Bruno aux gens to international nzamela bango na musasa mande febele na ba vérité bozo changer stratégie ba musicien bozo mema na poto awa sori boye na bango na poto bozo ba système bozo la liboso ba pesi bino buku lupango na bango bo simbi yango soki akimika ka bazu lupango boteki boke nengwana parce que boko lingate bo no perdre ka ba makambo boye o faire neta boye na minta boye et sali mabe makasi et sali pena mabe makasi parce que na nenga ba visa na nenga ba kozwa ba visa ezo pesa contre ta ba conseil ne so zo beta ba contre ta sko yo risi ya golo yo kokimela bisusu na poto susu mais c'est un scandale. Il fallait que tu ça la coutu. Ok, ni non na kin. Après ozongi na yo. Après so okimi na yo. Mais na ndenge ya ba conseil ba peso confiance ba tiki yo. Tout le monde ba misa ya héritier ou tu baza bana mikie. Bazo tika la na mikili ba tika la bango tiki bango libre. C'est la même chose peut faire ça il pas na bino. Boyaki libosa tika ki bino na Belgique. Mais eloko ni et sali yo pokima. Vous comprenez? Donc, et ça qui est côté, et ça pena qui est côté. Mais, message dans les abos, leader nous surtout. Ma côté les moutouté. Bino nous surtout. Oh, Kofi, oh, Wera, oh, JB, oh, Tata Mobichi, oh, Dani. Pour faire le goal na moni, et pardon, héritier na moni, bah, mission c'est bon. Mais un jour, peut-être que vous avez un na Akimi. Bino nous sommes rendés, moko. Oh, Kingandi, oh, Fali. Bon, pesa stratégie na pesa bino bozonga la idéologie kala. Idéologie kalizalaka donc misa voyager atiki buku lupango so atiki buku lupango mbala moko soki akini papa ngana récupérer bo récupérer buku lupango boteki lupango il faut ça l'année wana parce que eza mabe donc misa yana pesa bino ka yango lelo ke risi agola musi azaza donc akimi mais eza mawatro merci pour l'hôtel ngana zongi bolo bo partager émission oyo partout boza na monde bino bozo comme na commentaire balobaka libanga ezune ndeke chaku kosekate bonsu bozo koma parce que faire gola afuta ki bangote non I don't think so akufuta bango mais ba mise congolais ba toujours ndengwana omoni ba mise bazokola basa ndumba donc libanga ezune ndeke chaku kosekate o ekuta mi pa faire bo separa na ngote parce que ko ya pepa na bino na orchestre ya leader na bino eza esengote eza kitoko parce que ezo bebi sa crédibilité ya artiste c'est pas bon na sepe na ngota eza pa ya mabe mutu ozo pesa confiance mutu wana abetio mabe siko to pesa confiance c'est pas nani ya ona ibisa kabino don't trust biso ba anglais don't trust anybody koza na confiance en master na yote koza na confiance en ndeko na yote za na confiance na yo moko d'abord na nzambe na yo na bana na yo ata mwasi na yo koza na confiance na yete ata copine na yo so azo soutenir les ala confiance mais so soutenir ote koza confiance na été zala confiance na nzambe na yo na bana na yo attendre ko no botami na yo obotami na ye akoza jaloux na yo attendre ko na landi yo na simata yo lani na sima su yo nzamba pamboli yo akoza jaloux na yo de oza conseil gratuit mais risi agola na zapena I'm very disappointed the way he did it's very bad. En tout cas, merci Mingso, la ni biso na katikati zongela biso na ebandeli comme so yo kama na lui pona makambu ya kokima ya rishi agola. C'est triste. Écoutez les balasima. Au revoir. Dans zoni boulot.
Merci beaucoup. Mabanga na boaka na ngate parce que na boaka na monaka I don't get something back. Na monaka mutu moko teke Didenzongo to sala émission pona makambo ya Emilia. Na to procès Didenzongo to sala émission to sala direct. Après na pesi mbote na bino stubo la ninga en tout cas bo partager émission ya biso oyo en tout cas ngai na zamu mutute na la posa nde to komata 300,000 abonnés bo partage ba émission biso ça va bien en tout cas soki zamba la liboso ozolo na biso s'abonner après ça toujours ka ba sponsor so la posa tout ça lo publicité to ça publicité pour ba musique ya lelo komi kaka e komi na demba zo mona ngaboye nanu na sala ba publicité kaka boye mais nanu pena teke comme ça azali ke fa poser kaka oh vie salanga publicité boy vie ça boy de monique page oyo na comment pesa en couleur mon boy de so solo lutte na posote parce que to defandaka téléphone nga moko ne stunga moko ne tanga boulot na kati boulot France la émission na plus information pour na ndeko la biso tokima misia faire rigola c'est triste en tout cas to linga nzambe c'est pas bon bobebisa bato ba misala bobebisa mwana mai musala kitoko te OK Kofi Olomide zo beta les 6 awa faire rigola courage et le banango yomoko ata mutakimi yomoko beta royema barumba na yo. Donc ata mutakimi pona nanaki misomo salaki ata mutakimi yomoko osala rumba obeta barumba na yo mutokobeta barumba wana zate mais mabeka kande batone bazokima na bazokimela mabe ozomona na tapite see you later bye bye angaye na tapite take care. I love you guys. Merci beaucoup. Bye. Des bandes à London TV avec des Bruno original.